Maman, pour l'encontrement les jeunes sœurs congolaises, maman Nangai, tant que maman qui te connaît mukolo ya suka, to komona makambula to monate, to komona yango yango maman Nangai, to komona mukolo ya suka. Et là télé ba jeunes sœurs na kimboko ya biso Kinshasa, partout dans le monde où maman eza mabe makasi, ezali mabe makasi. Ezo sepelisa babotité, pe biso ba ombo na Nzambe ezo sepelisa biso te. Ne la télé ya ba jeunes sœurs na mboka na biso Congo. Bakobaki bazui pa ya ba nigérienne, bazui pa ya bangolais, mama eza na tira moto. Eza na pasi mususu, eza na taille ya malamu, te ya kitoko, mais la teni na balabala azo détruire corps na ye, pe azo fingisa babotine, pe azo fingisa mokambi azo kambe na kati na ecclesia. Eza na bato ebele mama na ngai, ba mérité te. Mobali oyo a raisonnaka. Aza homme respectable. Ayebi ko se respecter zoto na ye. Akolinga te ke nzoto ya mwasi ne poto ya mwasi za voilé bafu bakanga yango. Omoni kwanga oyo ze chanton na wenzi bateka yango te balakisa yango ka bato. Mutu pa somba yango te. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. Mbote na bino partout dans le monde ba oyo bozakali baku ya kolanda la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma toujours na émission na biso la parole de vérité balobi parole de vérité nde makambo toujours na chaîne na biso chaîne nombre numéro 1 chaîne de ce pela kabino ba information ya solo le Congo ne tombera jamais KTJ TV mondial avec Bishop Makiese John Israel balobi lelo toyeko beta mo lisolo moko ya mukie na o etali accoutrement des jeunes filles congolaises avec prophétesse Sarah Mavuela balobi habillement ya ba jeunes filles congolaises lelo et comment mabe et comment habillement moko ya Sony donc ceux qui jeunes filles congolaises à lati azole kananzela en tout cas yo moko fomitala o ka Sony wana na nyonso na bokolandango na masolo na biso ya Mokolo Mwalelo. Bonjour maman prophétesse. Bonjour Dorcas Ngoma, la journaliste. Boni famille, boni libota, boni musala nzambe. Famille eza malamu, musala nzambe peza malamu, ezokene malamu na ngolo nzambe. Nzamba zobate. Merci beaucoup maman prophétesse. Maman prophétesse. Lelo to ko betelo lisolo moi ya mukie etant que maman etant que une servante de Dieu. To lingi to oyebisa biso. Ba imboka bazolanda biso partout dans le monde, bazolanda biso na Angola, bazolanda biso na Poto, bazolanda biso na Brazzaville pe awa na République démocratique du Congo. Balingi pa yeba. Lelo accoutrement des jeunes filles congolaises et comment ya mabe makasi. Ce qui jeune fille à Lati et comme Nassoni étant qu'une servante dédiée hein ezanin eza fond du monde au commun. Merci maman Nanga Dorcas na mutuna na malamu ya kitoko oyo ko lukanga lelo to solola en tout cas na pamboni Nzambe aza malamu na mutuna oyo maman pour l'encontrement les jeunes sœurs congolaises maman Nangai tant maman ki to komona mukolo ya suka to komona makambula to mona te to komona yango maman Nangai to komona mukolo ya suka et là télé ba jeunes sœurs na mboka ya biso Kinshasa partout dans le monde oyo maman eza mabe makasi ezali mabe makasi ezo sepelisa babotité pe biso ba ombo na Nzambe ezo sepelisa biso te ne la télé ya ba jeunes sœurs na mboka na biso Congo.
Maman Marie-Hélène étoile brillante lingi ayeba habillement oyo lelo jeune fille congolaise bazui balobi que non bamususu bazongo na ba nigérienne tant bazo lata wana bazo ba filmer na bango yango ne ba jeune fille congolaise bazo donc disons na lo banini baza ko apprendre ngo kuna bamususu balobi que non na bangolaise ndem balata bongo yango na ba jeune fille congolaise ndem basani ni baza ko apprendre un peu bazolata. Est-ce que eza vraiment malamu bien eza mabe? Maman nangai bakolobake bazui pa ya ba nigérienne bazui pa ya bangolais mama eza natira mutu musu okomona mutu alati mabe mais na kati na ye eloko eza kati ezo permettre ta lata yango akolata yango te mama monde oyo tozotambola diable akiti na makambo na ye bayebi monde eza démon mutu okolinga lata alanda moninga ndenge alatela oyebi te batindi condition ni alatela yango batindi nini alata eloko ye alati yo ntango olandi ye okia faire mama nangai elateli na kati na sena moi ebebi pourquoi po diable na misala ne aza déjà na mabele azo konza bana na nzambe oyo baza na distraction oyo bazo tombola ko banga nzambe te bangonde bazo kene mususu bazo lata mala mama dokas omoni jeune sœur ala to sepeli okumisi nzambe izana bana basi mususu aza na taille ya malamu te ya kitoko mais la teni na balabala azo détruire corps na ye pe azo fingisa baboti ne pe azo fingisa mokambi azo kambe na kati na ecclesia izana bato belé mama na ngai ba mérité te ba pour satan liboso na bato pona elateli na bango okini sika mo ba fungolo porte mais batali ka elateli na yo moye bazona musale zate moye bazona sika okikoluka okebeta porte moko songolo yate po ba kotisa pona elateli balandi ba nigérienne te so ba niger bazo sala ngo za scène na bango ya film na bango so que ça milimo tini bango ba sala bongo yo muto sana bolimo bonzambe est-ce que kolanda ye okolanda ye te c'est que ça nature na ye et c'est lolenge na ye o za katezo pousser ye asala yango. Vraiment, merci beaucoup, maman prophétesse Nabia Nunayo, maman Hélène Marie, l'étoile brillante, babi Ozolanda wana prophétesse Sarah Mavolande azo répondre biso. Balobi le monde comme na souka maman. Babi le monde comme na souka. Donc misala satan ande mutu ezo sala ke ba jeune fille lelo accoutrement na bango et beba. Alors donc disons to kaka nde basala nzambe bolobaka diable atalaka habillement mutu po akota na nzoto mutu donc c'est ça. OK. Diable atalaka maman na ngai Dorcas atalaka accoutrement ya mutu ati supposé jeune fille alati atiki mutolo libanda atiki mukongo libanda kotika ngo patika beti tatouage na libumu na ye abeti tatouage na mukongone pe azuma ya kakangi na loketu si nini azo sala diable azo punza zo leka batindi mission ako détruire awuti na monde de ténèbres awuti na sena mai ba awuti na zamba awuti na mikili na bango ya molili babi kende ko détruire kende ko bebisa mama awa bebisa ka muto alati malamu lokola ngate ako luka muto exposer nzoto na ye muto nzoto na tiango lokola marchandise atiango lokola eloko moko atiango zo teka lokola échantillon de diable akokota elateli nde diable azo kotela ba mama na ngai elateli mwana moso bata pantalon kitiango tina se a dessiner caleçon nyonso elati mususu bati caleçon ya pantalon ya pamba s'il te plaît maman alati caleçon tazo tambola azo séduire tant diable azo mona diable alukaka biloko ndengwana akoti facilement de la porte pas les a ouvert porte za okangama te ke po atoke porte za polele mbamoko diable akoti elateli nde eza mabe kotika ndoto libanda mukongo libanda makolo libanda akolote mo eloko muke azo tambola échantillon tout à moi c'est comme échantillon eza mama mingi mama Dorcas moi na moi si musoko latela mba kati yango boy poitrine so atiki yango libanda l'hymne national ezoke ne koyemba nzela eza pasi mingi eza pasi mama Dorcas et ça la kabiso pasi biso ba wumbu na nzambe atiki merci mama merci mama merci mama nangai et ça la kapasi yo moni mabele ya moi si poitrine na moi c'est comme l'hymne national et comme koyemba nzemu na nzela ezokende yango ezokende koningana ka ezokende ko vraiment merci beaucoup maman prophétesse hymne national. Vraiment maman Marie-Hélène étoile brillante balbozolanda etaka maman ozolanda message ya mombu na nzambe hymne national lobi nini na comprendre côté na te maman bandela na phrase wana
Merci maman Dorcas. L'hymne national tant bato bazo yemba moto ça débuté azotala l'hymne national drapeau ni zo mata la drapeau ni zo kende nani bazo beta l'hymne bazo kisa drapeau siko ye porter ne pesa l'hymne national tele baba ya baso batika porter bana maman Dorcas ezo kende ko ningana kasi zo yemba l'hymne national te po alenga tiki ngo bongo akoleka côté batata baza côté ba garçon baza alors que le ningisa ka wana azo yemba l'hymne national azo ke yemba l'hymne national bango to bomona l'hymne national moto faut attirer attention l'hymne national moto satala kango fa tele mata l'hymne national. Donc, ma belle l'hymne national. Merci beaucoup, maman prophétesse Sarah Mavouela. Donc, oso répondre à biso vraiment, osa vraiment une servante dédiée balobi agence Sakata Express cargo babiso kotindi bloko kuna osa décidé donc express bloko na bango komara qui toko makasi maman prophétesse balobi lelo ke habillement ba jeune fille lelo mtezo rati ba jeune fille mabala ba jeune fille lelo bazo bala bango na butu na ba mari de nuit parce que elateli na bango eza mabe lelo ba jeune fille bazo bala te mobali oyo aza mobali akoki kolibala mwasi oyo azolata modèle oyo lelo biso basi tozolata ti. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai maman Dorcas. L'atelier yakana libala et yakana l'atelier ou comment? Mobali oyo a raisonnaka. Aza homme respectable. Ayebi ko se respecter zo tonaye. Akolinga te ke nzoto ya mwasi ne poto ya mwasi za voilé bafu bakanga yango. Omoni kwanga oyo ze chanton na wenzi bateka yango te balakisa yango ka bato. Mutu pa somba yango te. Mutu somba ka oyo bakangi. Alors mobali oyo alinga kozwa mwasi na ye. Fo yemuka découvrir que mwasi na ye aza na cuisse na ye za boy. Mais yo nanu babali yo te se babi yo na tatouage awo. Oza na nduta koto. Nduta meza koto se yebani. Nduta moke kate na makolo boy. Gabu kimbe bisiko mobali na oya découvrir ni maman et là tu nous montre des autres qui me s'est pembé na yo faut nous quand ya bombe nzoto na lati robe na ye maman ko ta robe mulele biti ko ose tula nzombo biso mo siki to côté ko bati ko lati biloka mikusi maman baloba pe ke habillement pe ça non pe ke monter maté baba me suis pas la tara moi si me suis pas la robe mulai de tinga Dorcas Ngoma la femme qui change la figure du monde na lati boye mais na sanga makambe mais mutu somone a lati ne molo na muke mais aza vraiment na comportement moko ya bien. Malamu maman Dorcas solobi malamu mutu so ta roba mulai maza makamabe maman parents c'est ko sakabiso olondi maman Dorcas parents c'est ko saka mutu ta osala malamu osala ka mabete osala ka malamu plutôt asala ka mabete mais là teli na eka galati ba qualifier ka mutu osala mabe a moins sérieuse oso comprendre maman Dorcas mobali oyo aza mobali akobala mwasi te kazui atiki alati couper boy maman Dorcas mwasi nyonso penza la takapele lo kwa mukuse boy asa mosa balinzanza butoti linzanza butu mama linzanza butu limo zoki ko régner mukuse ya talo ya Paris né la fille de la patronat balobo qui conseille qui conseille né la fille de la patronat mukuse ya talo ya Paris linzanza butu za nini mama mama ibi linzanza butu te boîte de nuit te boîte de nuit maman linzanza butu yoka boîte de nuit siko boîte de nuit na mo ezani linzanza butu mais linzanza butu mutaru mulelo ko nga okota kuna na linzanza butu tiyo sabo okota te ba benga na yo ezaka bato biloka milimo ndambu bongo ndi ba okota linzanza butu. Maman vraiment c'est intéressante c'est vraiment intéressante linzanza butu boîte de nuit donc bato milimo ndambu bakinda okota kuna donc babiso ba auto okota te o mekati mama na ko yambo kuna pa ba caché na bango yuna na tolo no beti tatouage po ba linzanza butu bazala tatouage na tolo po to mazoko tazo imba l'hymne national linzanza butu to fongola porte soko ta vert vraiment mari de nuit akotaka bato abongo mari de nuit akotaka bato abongo bisika na baza demo azawana Lucifer azawana kata linzanza butu azobenga bango baya olandi maman Dorcas muta robe mulaya ako séduire yete foka muta robe mukuse muta couper mukuse muta mama kola moko bazola tala so bato soki sikise kola alati kola soki sikise mais ye nyoso na kati azali banda o batali sanza butu maman Dorcas basi prophétesse ozulu babiso est-ce que na etonga na yo oyo kambaka na ebi ko kambaka pe kaka ba papa te kaka ba maman te ko kambaka na ba jeune sœur. Est-ce que habillement ya ba jeune sœur na yo
na kati etonga ozo pesa conseil bazoyoka siko habillement ya ba jeune sœur na kati etonga est-ce que ça malamu kasi yakata moko musu dimanche ya ko visiter ko ya ko tala siko mona bango baza bongo ngala za mama nazo kamba bango nalataka bien bango mo bazomona ki mama lataka bomba kanzoto siko ya olatela ngalatela aya ko séduire église ata sexy ali nzabutu te ali za église bongo ya ko kotala na église comme takile nzabutu pona ni l'église na nga mama Sarah ministère nzamba pesi ngai eza ya nzambe onga nazo kamba comme mumbo ya pamba balataka malamu soko mutalati pantalon beni akolati lamba ebombi nzoto alati kolana alati lamba ebombi nzoto awata teke lamba moko boye aya séduire batu te mama Dorcas bongo te ata batalaka motema elateli pe jouaka rôle jouaka rôle na bana nzambe mama na ngai boko kene sika moko boki koluka musabo samse to bemini moto atke abanga ka nzambe alati kola moko boya mukuse alati kili mu libanda babi atambola ka kobanga nzambe mais il lati roba muleba banga nzambe tena ndimite ye moto alati bloka bongo ba fungole porte à côté ye moto ke momu laiba konzola ko benga ba ko apprécier yo ba ko peso porte ba ko peso poste ba ko peso musala mais moto ati bloka mukuse ba ko mone mose ba ko benga na ye mais bika na ba commune na biso awa moto ati sengla kota kate pourquoi ati sengla kota il faut bomba nzoto kuta la ba kondi nzoto kuta na mokonzi ba konzo na sacerdoce OK là ta sengle ou là ta kola mama tout ça peut sérieux ko mais maman prophétesse na ba église biso na ngo permis bon moto na ministère na ye ninga zo kambango so zo na lujenge on me mopinga na luyenge so zo tombe pa na crainte nzambe non principe faisala jeune fille la tine kola naye na senge naye a koti prière pe assembly pe abimi ala tine moi jip naye mukie a koti pe prière asisi abimi donc privé kaka moto na nzambe a offrande de quota mais à permettre habillement au bible zo boya na kata etonga nzambe mama Dorcas moto muso akoyande ngona ye na église. On comprend? Mutsuka ya koti babenga na kayete a koti na église. Tanga ko vana na kati ya kit a cause la gêner ye moko. Mose na nzambe pe na chia a Robert CTT. À côté évangile, lolenga ye akoyamba ye kaka. Le petit tout évangile moko ko changer. Ba église akende mukona ko kisoni. Kaka ngamoko na zaki na biema dimanche prochain na keboete. Puis mercredi be vendredi kit na sisa kabona ok la taboy. Ba côté kuto musuti ka de bateki na chez la telika ya bato zo corriger moko. Mais ce que mon église continue c'est que yo kamelate mais molimo zo simbate mais parce que molimo zo réunir zo punza mutu fa changer mama Dorcas donc neti na etonga ya nzambe oyo kambaka so mutu na biemana azane permis ya kokota ti kino mukula koyamba nzambe lokola mokonzi pe mobikisi mama omoni so mutu akoti na sacerdoce aya accoutrement na ye koboya tenga ndemba eleksinga molimo akoti na kati ya sacerdoce na accoutrement na ye wana na kobenga nete pe na koboya ye te akoti pesa mwana nzambe luka lobiko ayaki pona bato mabe po ba changer. Tu vois, aïe pour la bataille pour pas changer comportement na bango, ba changer la façon d'être na bango. Le lingi à côté, aïe à cause place. Prédique nous na lingi mingi. Nasa batebeli musu ba ya le lingi wana linga bango. Donc nazo linga ye, nazo bengi sa ya ka ya to ke service ezo gêner ye. Donc nazo ya bongo na otete que mon la telo la tete kitoko te za kwa nazo gêner na critiquer a kima na perdre âme. Na kuyamba âme wana. Donc na yambi âme wana mate ya nanga kaka ndi wamona na tete ngana la taboete na la tibo. Nazo te donc ben nazo te na te directement. Donc nazo te ya bongo azo ka so sentir que était dimanche on a qui m'a bé dimanche on a petit à petit achenda musu pe mona pas même un mois mutu changer mamoko façon d'être naie moli mo santo ekoti mutu musu okota ka wana pan moli me simbe pe yambi so kwa mutu pe big pe mamoko changer na machina ravia mutu mukolo monde achina via Salomon achina ravia mutu mukolo mo azanzambe mama Dorcas atika kutono lelo bate ta achina via Bartimi ka wana pas bâtiment moni ba ko boke mta yelo lenge wana nzamba ashtenga o changer akina ko ba insomnie a olala te ye moko ko kanta titi lobla ko ya ko musana nzambe kir dans peu pour délivrance abiki bikama accoutrement changer gloire en nzambe
Merci beaucoup, maman prophétesse Sarah Mavwela. Nous autres, na nzambe ba jeune fille oyo bazola talmabe à faveur ya émission oyo ndé ba émission bazola ndabiso bazo changer. Maman prophétesse, okolo banini na ba jeune fille congolaise pe ba bazana libanda ya mboko bazola ndabiso na ba coutrement na bango. Ouais, ba jeune sœur o bazai a na mboka na biso ko na bazali banda ya mboka esengeli ko bongisa accoutrement ya mwasi ndoto mwasi eza valeur eza fleur ndoto ya mwasi eza iloko moko eza riche poni babi trouve bonheur babi mobilité babi trouve bonheur alors bonheur te na faut yeba na ngobala mtuka la zo mwasi nous avons mwasi babi éduquer femme éduquer toutes les nations donc mwasi moko soka te ma éduquer nation mobimba ni singa c'est éducatrice naza maneka je c'était on a te to ba oui nzamba sala mamoy nzamba pena sala la kai nzamba atali accoutrement ya mamango atali conduite ya mamango façon d'être mamango akosi pela kolanda koyamba Yesu masela kwa mokoti pe mobiki pena ngambo na biso to sala moke pona nini biso moko ba kambi biso moko ba na nzambe to so ba kotambola te yango ngambo na biso bato bazo mekte ba kana ngambo wana mais soki biso za na ngambo na biso biko kamba to biko lakisa bato façon d'être ko vivre na makambo ya nzambe ngambo na siko tonda makasi ngambo wana bakosila bango so balanda biso Ngambo ni ngambo wana ko ya molili ngambo ya molili mama dokasi batali nzanza butu batali nzanza butu bakosila bato na biso bakotonda bato baza libanda ya mboka nayebi libanda ya mboka ezaka do na kompondaka te moto azalaka kolata awa azalaka kolata biloko moko soki libanda ya mboka nayebi te soki mboka yango kizunguzungu nini ezaka kuna nayebi te mosu mapata ble kaka esundaka moto accoutrement mbala moko ata mosala ya nzambe okomi babeti mosuki mo atie mo nzela moko boye soki oyo bokomi boye ndeni molimo mosotongi kuna ekomokambi na lufaso mosusu mosa eloko moko boye liboko moko boye koto sizomonana atiki nani koto l'hymne national est-ce que pour yemba na cher oh mais ils ont raté maman ils ont raté faut que changer accoutrement na biso ba maman pour to tombola œuvre to zanango faut to tombola ministre to zanango faut to changer ba comportement na biso na façon d'être na biso ya kofuba na accoutrement na biso essayer ko changer yango wana ko zamala mpona lokumu na nzambe omoni afanya ngwende oya kitaka atakili ngwanda ponga na to ta robit ponga na to ta liputa mutu munga nzibi bakati mbalati lingwanda siku yela teke lingwanda pona yo la telamba ya kitoko yo zika na lingwanda eza sensité ena sensité zo mse lingwanda tango mulembe comme to la tamala mpo gloire ne monana merci maman Dorcas. Merci beaucoup vraiment maman prophétesse Sarah Mavwela wana baimbo kaboti kolanda conseil ya maman prophétesse Sarah Mavwela balobi ba news a bien ba information est bien ba émission solo soko lingi ozwango kokeno musikate na le Congo ne tombera jamais TV mondial nde okoza ba émission solo ba obalingaka la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma wana boti kolanda si jeune abiso ya mokolele o ezalaki accoutrement de jeunes filles congolaises yango qui conseil o mombu na nzambe apesi lelo na ba jeune fille to changer ba accoutrement na biso ko eteke nzambe emi monisa mabalobi mabe mosusu monde ténèbres simaka na banzoto na biso et c'est mango à faveur ya accoutrement de jeunes filles. Alors na pesi merci vraiment maman prophétesse Sarah Mavwela balobi mot de la fin moi Bible pour na bana nzambe balandi biso et ça la moi bien. C'est bola mwanzambe za na biso ba mama na ngai donc totali baso bazala kati ya Biblia baso balanda ki Christ ezala kola Marie Jeanne Anne Suzanne baso wana na intimité bazaki na accoutrement mabeba ya liboso na Christ baso na balata ki malamu mwana moni kutu mwasi moko ba Bible zobsanga femme samaritaine fina mama wana kutana Christ Bible zolo bazaki na Christ na ye Christ wana akebe kotoka na ngomai biso bana Jean akikotoka Christ mai mais kokuta na Christ biso ba Christ asengi mai kosenga zo senga mai mwaso na Yesu baseke ngana melala na yo totolia na kate tozongisa na kate mais Christ ba ko yebise makambo na ye biso yebisanga mama na boka ki Christ akeleki mbangu na Samaria akele ko évangéliser bien tango yo ka makambo tango yo sana na Christ sengelo boka Christ yango zani elateli na yo
etamboli na yo ba façon d'être lo sala na liboso na bato se pesa te fixa kombo na Yesu. Alors il faut boire ka Christ bien-aimé, il faut boire ka Christ au timbe mbangu na Samarie ngondo que le évangéliser maison à maison pour tomber la gloire en Zambie. Baso na Suzanne, Anne, Jeanne batika ki makambo na bango nyonso lokula yo tike la teliwana tike tamboli wana façon d'être kolata olati couper moi si on a comporter ba jeune sœur ba maman nanga ko maman mokolo ko ngana monene bazu kaka moi couper alati na yeto soki ba minde ba otinaka couper chini ka pona ba maman na yebite moi couper moi tina sengle abi azozo mo pepe boaka krish côté na Samarie kene ko évangéliser maison à maison panza sango malamu loba milimu nimozo loba ba demo zo lata ko ke za butu tika yango wana ndeza krish boaka côté l'évangile kene ko évangéliser bato belé ba yana sacerdoce batombo la gloire en Nzambe na nzimite Nzamba lola ko tika yo na nzimite Nzamba ko bandone yo na nzimite Nzamba ko bwaka yo ozozo ngo bosenga Nzambo alola wana bien aimé afutaka Nzamba za bien tika makambo ya mikemi ko zotambo na ngo wana bwaka ba comportement ya mabe bwaka etambo ya mabe bilatela na yo na tika yango bikende bizonga kota na molimo boaka Christ bien-aimé dans le Seigneur évangéliser maison à maison Nzamba lola kotika yote ozo luka na mokili na kati na Yesu belé okozo ebele koleka na ozo na mokili tika ela telo ya mabe yaka na église yaka na bonzambe Nzambe na ndimita ko boaka yo pe akopambola yo okokende mosika na makambo Nzambe tika te Nzambe langa apambola yo. Merci beaucoup Anatokomi Nesmi et Nasuka émission na biso ya mokolo ya lelo bouti kolanda wana mama prophétesse Sarah Mavola tikana pesa merci na benyoso bavanda na pona kolanda émission na biso ya mokolo ya lelo. Merci na docteur Levi Walelu Jackson le président correct du pastoral, pourquoi pas na pesa merci na Yemoko mama moko bien la grande Pichou Choule impératrice maman sociale et encore merci na Yemoko papa social SG docteur Omar et encore merci na Isaac Mabaka étoile d'Afrique balobi binonde bozawana pour nous soutenir la femme qui changeait la figure du monde na émission Parole de vérité. Et encore merci na Yemoko papa de papa onga bengaka ministre de défense na kati gouvernement ya Lola Yemoko Bishop John Makese Israël descendant ya Simon Kimbangu. Merci beaucoup na oyaza derrière ya caméra Yemoko Jirese Mkusi Atalo et encore merci na papa John papa moko bien et merci na Yemoko papa Jano Mbinga papa social kandi na sabino ke ce qui est sozongité to kutandi mikolo mizali koya bayi et à la prochaine. Les armées et à ces prophètes qui craignent l'Éternel comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese descendant de Fumu Kimbangu Jean-Baptiste et 3e millénaire. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Eh Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo.